3 personnes. La 4x4 a caminé la qui frère Willy Ngonda, on a qui chante Koufa. A Simba qui Bible, a tellement fixe na 4x4 à Motuka. Na quoi na mona qui va frère mi balé. Ndena yoki frère Patrice, frère Willy a lobby, a PC départ camion Kende. To Kenda qui m'a dit to tala qui trajet mon ya moulai. Tu es arrivé que to comme nesika mon ka lobby to comme to kita. Tant to zo kita zo l'acception le pan mon ka to zo kena le pan wana. Tant que comme dans le pont, on peut te compter la carte le pont, on est juste dans le portail. Na mon frère Patrice Ngoy Mousso, quoi, outil dans le pont en haut, abîmé dans Libanda. Donc, biso na frère Patrice, tu souviens dans le portail, on a frère Patrice a comme le banabiso. Naza la message faille dans le banabino. 2025 ne passera pas. Pendant que je suis le bawana, on est ce que naza qui n'a qui malil. Na bandi kolela, na kanyemi sou nazolela. Tant on a que fongola misu, maman on a la moi na bazala qui les sous-souté. Deux frères William sont malobi boyo qui les temps sont finis. Donc ne connaissent pas tout message oyo. Tant oiseau lo balisu so salinga ko banga nazolela na fongoli misu frère William na frère Patrice ba sou bazala kité. Message oyo. Nzambe atali sakinga pour la kolbana libota na ye. C'était juste le 3 janvier 2021. Shalom, shalom peuple de Dieu, partout aux 8 ans à Kolanda émission. Et ça dit juste l'émission n'a eu détaché les. Alors le lot total ça quelque chose par rapport à un moment to commis et surtout makambuto zo mona ezo le kanamukili. Yango le lot on a total ça yo qu'est-ce qui se passe juste. Alors on a lingi avant to banda to lobi merci pana Yesu o a favoriser biso pe a faciliter biso tant to bondeli. Merci Mokeli pour na bokonzi na yo likolo na biso opesi biso makoki ya koloba quelque chose lelo. Alors favoriser peut faciliter le boko na yo est sillonné partout na kombo na Yesu na bebisi ya satana na boki yango musika lipata na o mosantu et sala minene na kombo na Yesu. Amen. Merci peuple de Dieu bozité en Kolanda ezali yabino pasteur Jean-Paul Njate Wemba église des prophétique évangélique et je suis le pasteur Jean-Paul Azali mwana ya Aidi Nabala. Aidi Nabala chebiso maboko to komi basali ya Nzambe. Alors lelo na olinga un peu to solo là sur quelque chose qui se passe surtout na temps au to komi. Alors bien aimé tu nous suis partout, c'est juste le serviteur de Dieu le pasteur Jean-Paul. Je vais aujourd'hui partager avec vous quelque chose qui devient aujourd'hui comme un sujet de scandale dans l'église de Dieu. Alors, comme tu es chrétien, tu n'es pas chrétien, tu nous suis, alors j'aimerais qu'on partage un peu sur la parole de Dieu. Les questions bibliques doivent aussi avoir des réponses bibliques. Partout dans l'Andabiso, ezala on dit ma Bible, mais les lois Nzambe a pessi biso temps. Donc comme on a ensemble tout solo là sur les sujets oyo ezali na mokili kotambola. Na bandi tozali na 2 Thessaloniciens, tozotanga na chapitre na yango 2, toza na verset 3. 2 Thessaloniciens chapitre 2, le verset 3. La Bible nous dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. C'est-à-dire, awa tozotalisa sur la séduction. Et à part la séduction, tout ça peut tant commis bien aimé. Et ça tant difficile, peu compliqué. Difficile, peu compliqué par rapport à monde tout qui est déjà nakochité. Alors le cas monde des autres qui est nakochité, Bible dit que personne ne vous séduise. C'est-à-dire, il y a une puissance de la séduction qui sillonne maintenant dans le monde. Quand on parle de la séduction, tout le monde a batu kolongwa na maboko ya Jésus. C'est-à-dire, en dehors il y a Jésus, Jésus est le seul maître que nous avons. Tu nous suis de partout. Tu es de Jésus, bravo. Tu n'es pas de Jésus, fais le tout possible de rejoindre le camp de Jésus parce que bientôt là il y aura enlèvement. C'est pourquoi l'élo, tu as une révélation pensamba pesaki okolanda yango. C'est que l'anda biso jusqu'à nasuka on comprendre que personne ne vous séduise d'aucune manière. L'élo séduction déjà écouté na église. C'est-à-dire tant dans l'église, tu as mon accord et à Christ. Corps et à Christ ezali et sika oyo bazo travailler par rapport à Saint-Esprit.
C'est-à-dire, Saint-Esprit n'a qu'à mutu. Même mutu n'a pas capacité dans la dimension ya forme. Alors, à l'objet séduction et côté. Séduction au ezokota. Abakisi à l'objet, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. C'est-à-dire, apostasie est un pouvoir, force au ezokota na kati ya mutu pour na kolongola na présence en Zambé. C'est que qu'on perd de la foi. Moi, quand je parle de la foi, je vois directement la présence du Seigneur Jésus. C'est-à-dire, tout celui qui n'est pas avec Jésus n'a pas la foi. Or, la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce qu'on entend? La parole de Dieu. Dieu, c'est qui? C'est là où il y a un problème aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons une église qui est devant beaucoup de dieux. Parce que un Corinthien nous dit qu'il y a réellement plusieurs dieux. C'est pourquoi dans le moment où quand tu pries, il faut chercher à savoir quel est ce Dieu-là que tu pries. Parce que tu peux être devant les idoles croyant que tu sers Dieu. C'est pourquoi j'aimerais enlever cette histoire qu'il y a parmi les enfants de Dieu. Au Koutamutazan église, quel est ce Dieu qu'il est en train de servir. C'est pourquoi les lots, Moutazan a facilité à Kolandata magicien, parce qu'il y a la Bible dans ma bouche. Azan a facilité à Kolandata occultiste, parce qu'il y a la Bible dans ma bouche. Alors les lots n'ont pas de différence. Comment Pendengeni Nyokoki Koyeba et si ka vrai Dieu Azali, Nzambe a solo, avant du wapi. Alors, tout le monde dit que le pouvoir est apostasie, et à partir, il y a des faux serviteurs. C'est-à-dire, des faux serviteurs, comme des faux dieux. C'est pourquoi, tu as dit total un peu dans 2 Corinthiens, le chapitre 3. 2 Corinthiens, chapitre 3, le verset 14. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Alors, mais ils sont devenus durs d'entendement. Jusqu'à ce même le voile des mères quand ils font la lecture de l'Ancien Testament. Et ils ne se lèvent pas. Parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Voilà. C'est-à-dire l'élo apostasie et un mouvement mokoye pour na kolongo la batu pembeni ya Christ. Kolongo la batu pembeni ya Jésus Christ. Ndozo kawana. Et c'est quand nous sommes que Christ a primé. Il y a des choses, mélange. Oh, moi, ma fouta, moi, mungwa, moi, huile, moi, boy. Déjà, Christ a disparaître petit à petit. C'est-à-dire, apostasie est un mouvement ya kolongola batu pembeni ya Christ. Jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, un voile est jeté sur leur cœur. Voilà, c'est-à-dire les lots pour oyeba et si que les églises à Jésus ils allaient juste présence à le rite de Moïse. Quand vous servez Dieu, observez les lieux, observez aussi les serviteurs que vous avez. Ceux qui ont monikaka rite à Moïse et Koti, yeba qui ont commis déjà et si ba faux Dieu. Parce que jusqu'à ce jour, quand on lit Moïse, voilà. Mais ces lobby, mais lorsque les cœurs se convertissent au Seigneur, le voile est ôté. Au moment où on a besoin de ça, on a une comparaison. Moïse n'a Jésus. Moïse bâtit pembeni, Jésus bâtit pembeni. Et bien, le ceux qui m'ont salé la selon Moïse, c'est que il a mis des pieds dans mon thème. Alors, moutou kolongwe pas Moïse comme on a Jésus, veut dire à bongoli motema. C'est-à-dire, qui est Moïse? Les rites de Moïse, c'est ça que nous voulons expliquer aujourd'hui. Pour oye baba faux serviteur. Biso tozalaki na papa idi na bala oya bokolinga. Mukoma on a tunye na bi papa. Wala tokei tozo tambola tokutani na pasteur moko ya ba église mususu alati nzambala. Na tunye na bi me papa. Pourquoi yo pe ozola tsabiso banzambala to comme si biso ba pasteur. Ayebi singa lobi mwana omoni nzambala o bengile lo nzambala. Lobi e okota na église. Ah, non, ça ce n'est pas une église de Dieu. Oh, on est un diable. C'est-à-dire, quand on a une église, veut dire le diable à côté. Nous avons le rite de Moïse. Or, Moïse, pas comme ça, mon pasteur, et le calibosso à la tise Zambal. Mais c'est que Moutou kozale pas Moïse et l'ambé zipie na motem. C'est qu'il y a un mambo en Zambété. Alors, Moutou ko comme pas Jésus, nde la kisi a bongoli motem. C'est-à-dire, tango zoya kokuta Moutou, nan Zambala nan zoto, veut dire, aza Moutou a ko approché yete, parce que déjà, malgré la Bible à main, et comme déjà rite de Moïse, et l'amba moko e kangabino ne longi, moi ebo mon angolu nan Zambé ezate. C'est pourquoi zoya kawazo comparer Jésus na Moïse.
Or, apparemment, c'est comme si ils ont la même équipe. Mais réellement, ils ont sous même équipe. Pour Moïse a tiré la pratique mususu, Jésus a commis la pratique mususu. C'est pourquoi Nathalie Sakana lobby. Tant que on a kaka nzambala ekoti na église, yeba que comme église il y a Satan. Pourquoi? Parce que kuna okozwa ba utilisation ya ba mai. Kuna okozwa ba utilisation ya ba mafuta. Parce que ce sont parmi les rites de Moïse, nous avons d'abord la toge nzambala, toza na ba mafuta, toza na ba mungwa, toza na ba service ndenge na ndenge. Or Bible lobi soki lelo zo sambela selon Moïse veut dire elambezi pio na motema. Luka moyen obongo la motema okome pas Jésus. C'est-à-dire kokome pas Jésus et la kisi kolongola pratique ya kala. Alors verset toitayi kotanga ayebisa lobi Jésus disparaît petit à petit. C'est-à-dire muto yo azana kati apostasie eza oyo on est asimba Jésus mbala moko mais il va na loboko à gauche tant so asimi mafuta Bible na loboko à droite. Yaya, ce qui est influent maintenant, et là, on a simbi à gauche. Parce que si réellement c'est Jésus, pourquoi eux? Empreinte pourquoi? Ozoa sangisa oh pour nanine. C'est-à-dire mokile baby. Alors mokile baby pourquoi? Parce que ozoa comme on a wana que batu bakomi toujours na kati ya kabal juif. Parce que Moïse azamutu ya ba juif. Na kati ya kabal wana ba service za kuna kaka ba rite. C'est pourquoi Nathalie Sonyo Sototangi. Ok. Na Hébreu. Hébreu tozotanga na chapitre 7. Chapitre 7 na Hébreu, le verset 11. Aïbsibiso alobi. Si donc la perfection était possible par les sacerdoces lévitiques, car c'est sur ces sacerdoces que reposait la loi au peuple, qui était encore besoin qu'il parie un autre sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec et non selon l'ordre d'Aaron. C'est que on comprend que le sacerdoce est changé. Balobi ceux qui sacerdoce ya kala et bande ko sa vie bakokaki ko changer sacerdoce musuté. Oyo komona que sacerdoce wana ya kaleza ozo reposer sur la loi de Moïse lévitique. Kuna eza utilisation d'abord pour Moïse ayeba que muto a commis pasteur, a commis serviteur de Dieu. Il fallait être nzambala. Alati nzambala asopeli mafuta na mutu. Asopeli mafuta na mutu. Aolanda ba pratique jusqu'à l'infini. C'est que ba mai ba mafuta or alobi ba comparer deux sortes de sacerdoce. Moko oeza ya ba lévite, mususu pe ya Melchisedec. Melchisedec n'est sacerdoce tozana ngolelo parce qu'il n'a ni père ni mère. Ala na famille Yewanende Jésus, Nzambe. C'est-à-dire lelo mutupoye ba vraie église eza esika oyo, il n'y a pas de pratique, il n'y a que le nom de Jésus. Parce que Jésus prenons un peu, quand on a créé le monde, abandé ko sangisa nani pour créer le monde. C'est que parole naie eza capable de guérir, c'est pourquoi il faut ça l'ajoute. Ah, bien aimé comprendre déjà que tu baby. Alors, comme oyo les autres jours qu'on se retrouvait devant une église au Barobengango des réveils. C'est quoi les réveils? Est-ce que Nani a réveillé? Ndamutunde n'a réveillé ou bien Jésus on a ensemble a réveillé? Or, Bible lobby, Jésus a la kate animbakate. Et Ngape ceux qui n'ont vivre pour la lobby, c'est pas moi qui vis, c'est Jésus qui vit en moi. Nani ce qu'on a réveillé? Ah, juste je comprends que ils ont un pouvoir moko démoniaque. Oye lamuki na kati ya batu elongoli bonzambe ekotisi sikoyo batu na diable les démons. C'est pourquoi je vais kuta réveil lelo na okaka jumsu batu ninga ba bime yo bako uti na idi na bala pona nini bango bakotaka na mamanga réveil te. Ah bien aimé biso aidi na bala na itona mko msusu papa okomaki na Kinshasa ndeni ayisinga lobinga ta na ina Kinshasa batu bayambaki nga ba pasteur Kelani tango bayambie papa Kelani atati lelo aza vivant. Na bité ça azaka na réveil. Ya azaka na Pentecôte. Pentecôte est différent na réveil. Pentecôte est juste ils ont parlé qu'à sur le Saint-Esprit. Aïdi na bala petango aye azala ka Pentecôte. A parlé qu'à sur le Saint-Esprit. Bon, réveil, c'est quel mouvement ça? Et où comment? Et comment? Ni les a réveillés. Parce que Jésus a la kate, Jésus a nimbakate. Ce que le réveil, c'est que la mouka. Bon, Jésus a la kinde à la mouki. Non, ils ont des églises. Parce que quand on parle de l'église, on voit Jésus.
eza église réveiller mouvement moko oyo eza démoniaque. C'est-à-dire yango okuta na kati église yango amour ezate, c'est que mutu aza prêt ya ko bebisa muninga na ye mutu. Mutu aza prêt ya ko mema muninga na ye ata na justice. Mutu aza prêt ya ko mema muninga na ye ata na cimetière rabo maye. C'est pourquoi moni tout mususu na okaki ba pesa témoignage que ba okende na mer na océan. Oh, réveil moko ya mabe koti. C'est-à-dire Jésus a la raté. Tant que vous avez réveillé, nani aza réveillé. Jésus aza réveillé. Ou bien yonde olongwe na mouvement ndenge na okai papa mususu alobi mwana ba pesi kindoki bafungoli emisu. C'est-à-dire tant ba fungola ke na misu te azaki akolala. Tant ba yeko fungola emisu avala ala muki. Jésus alala kité. Pe alala kate autika la kolala te. C'est il y a ko réveiller te. Église de réveil en réalité n'est pas une église de Dieu. Parce que l'église est pentecôtiste. Ça parle du Saint-Esprit. C'est pourquoi nous avons une différence entre basali ya Nzambe na basali ya Satan. Lelo aza Bible na maboko, mafuta pe na maboko. Bible na maboko, nzambala pe na nzoto. Est-ce que biso faut tosambela selon sacerdoce ya kala? Alors bi sacerdoce wana enuni elongwe. Na 18 alobi, il y a abolition d'une ordonnance antérieure. On a déjà aboli l'Ancien Testament. C'est-à-dire, ancien sacerdoce est aboli. Lelo mutunyon soazo sambela selon sacerdoce ya kala. Il n'est pas de Jésus, il est du diable. C'est pourquoi okutake na katipe amour ezate. Parce que nous avons deux sacerdoces. Sacerdoce ya kala qui parlait eza makambo ya Moïse na batu na bango kuna ya kala. Lelo toza na Jésus. Mutu moko te akoye bisoke aza na nzambala na nzoto pe bisoke aza na Saint-Esprit. Parce que nzambala eza sacerdoce ya kala. Kuna basalela ki huile d'onction. C'est-à-dire mutu na nzambala na nzoto azo travailler na ba huile. C'est pourquoi on a la facilité à côté que la batouba mafuta partout. Mutunan nzambala na nzoto aza nzambe te aza ya diable. Alors yo zamona na nzambe aho tozota lisoka ke apostasie déjà eza. Pona kolongola batu na bonzambe. Yango ya okuta mutu akene église ba pesi mafuta. Aobelela Jésus aza pe na mafuta. Tango akomi na ndaku mwana chauffer na butu asimbi mwana boy fièvre. Mutu azola muka Oli abelela Jésus, aolanda mbangu na saki esika tiaki mafuta. Et il va retirer l'huile, tango azui mafuta apakoli mwana, s'il faut qu'on prie Jésus akoya ko prier après. Or Jésus aza alpha. Et bandeli eza Jésus, soukape eza Jésus. C'est pourquoi vous allez comprendre que vous avez nzambe que ba apostasie se koti mokili et bandi déjà kokende na souka. Yango mona différence alobi wana ancien eza aboli. Tant que qui en a 24 alobi mais lui, parce qu'il demeure éternellement, possède un sacerdoce qui n'est pas transmissible. Le sacerdoce que nous avons aujourd'hui n'est pas transmissible. Oh, nazo mafuta, allez na déverser puissance nanga na kati ya mafuta, bongo muto akende ko pakola. C'est diabolique, ce n'est pas de Dieu. Parce que le sacerdoce que nous avons, la Bible le confirme, est transmissible. On ne les transmet pas. On ne les transmet pas. C'est pourquoi biso seul mouvement ezaka imposition de main. Ko imposer maboko kabi mutu na maboko nzambe, mutu yemo ko siko yake ko réhabiliter, ko organiser, ko perfectionner relation ya ye na nzambe et Dieu va travailler avec lui comme ça. C'est pourquoi babiloko ya oh mentor, oh père nanga, c'est diabolique parce que là il y a transmission. Or le sacerdoce n'est pas transmissible. C'est pourquoi bien aimé, ozo kokuta ke esika nyonso zokoma oh mafuta ngo pe eza ofelete o somba pe ba oteka ngo par rapport ya mutu batali mutu aza mwa bien habillé ba bia o aza mwa facilité ko bimisa 100 ba yebise mulangi 100 bakuti o aza mwa mal habillé o akoka na santé akoka na 5 mulangi 5. C'est que okuta ke Jésus a le baki vous avez reçu gratuitement, donné aussi gratuitement. Les lieux commis à Bambongo, nous devons comprendre que oh bah osalela eza nzambete sacerdoce ezami balé lévitique elongwe to commis na sacerdoce eza transmissible te pasteur akoko salote ke azunguya na ye asambeli na mafuta commis na nguya to achenguya na kati ya mai bon yo na ndaku nota omela kama yo sambela te. La prière que tu fais là, elle est différente na au pasteur à salle. Mais non, elle est même prière parce que la Bible lobby avant qu'on lia, il faut qu'on prie. Il faut qu'on prie. Alors, tant que vous avez écouté la Bible qu'on a soana, ezali utilisation il y a
démon à s'impliquer à côté na kati ya église. Ozoya komona ke lelo mutu azana nzambala na nzoto na ebiso azana molimo mosantu. Dieu m'a révélé. Ah, peut-être Dieu a connu qu'on révélé parce qu'il y a plusieurs dieux. Mais dis-moi, ce quand le Jésus-Christ m'a révélé, là je vais douter. Parce que personne ne peut te dire qu'il a le Saint-Esprit aussi longtemps qu'il y a un nzambala na nzoto. Personne ne peut te dire qu'il a le Saint-Esprit aussi longtemps qu'il y a une huile d'olive dans ma boque. L'huile de l'Ancien Testament a été remplacée aujourd'hui par le Saint-Esprit. C'est que personne ne peut te dire qu'il a le Saint-Esprit aussi longtemps qu'il a encore mafuta na maboko. Mafuta na maboko, il a déjà sacerdoce ya kala. Oyoki wana Bible lobi, elongwe, eyangwe komi diabolique. Mutu ko kangama na sacerdoce wana, eyola kisake, azana nzambe kati na yete. C'est pourquoi, ozoa komona ke, na kati ya rite de Moïse, Exode chapitre 29, le verset 29, alobi okozwa Aaron na bana na ye. Opakola bango mafuta po bakota na service nanga bakoma na kati ya sacerdoce. Or biso lelo par rapport ya onction na 2 Corinthiens chapitre 1er tozotanga na verset moko 2 Corinthiens chapitre 1er le verset 21 Bible yebisi biso nini par rapport ya onction. Est-ce que lelo il faut mutu moko ya azwa mafuta moko apakolanga na mutu ou comment? Alobi car puisque le monde avec sa sagesse n'est point connu, Dieu dans la sagesse de sa divinité, il a plu des croyants qu'il fait par la folie de la prédication. Alors, Azoya Kobakisa, alobi, celui qui nous unit avec vous en Christ, c'est Dieu, car c'est lui qui nous oint. C'est que lelo mutazo wendre batu ezanzambe. Mutazo wendre mutulisute. Ya okuta ke atangisi yo ba cours biblique ti atalesi yo ba cours ya théologie. Mutawuti penaka na monde. Peut-être peu magicien, occultiste azana bakis, azu théologie, ba moko balatisi etoge. Mambo mweza asombi drum, asombi clavier, asombi batu, babandi ko beta afuta bango, basali église. Aibisho ke na osambela pona yoza molimo mosantu. Oza molimo amabe parce que kati na ye azana mafuta. Huile d'onction wana yangonde a travailler na ba huile. C'est que personne ne peut te dire qu'il a le Saint-Esprit aussi longtemps qu'il a l'huile d'onction à main. C'est-à-dire mutu ko sale la ba huile d'onction ezo signifier que azana molimo mosantu te parce que ça des sacerdoces. Sacerdoce ya kala yango basala ki huile d'onction. Mais sacerdoce ya sika ba sale la huile d'onction te bah, ça c'est la onction du Saint-Esprit. C'est pourquoi aujourd'hui là, nous n'avons pas besoin d'huile d'onction. Mais aujourd'hui, nous avons besoin d'onction du Saint-Esprit. C'est-à-dire, ce sont des sacerdoces. Soit aux Ancien Testament, soit aux Nouveau. Mais Ancien Testament, bah, ok, na Cana, Nouveau Testament, il n'a paradis. Alors, on parlait na Etali apostasie. Pourquoi? Parce que bientôt l'enlèvement est au Salema. Alors, aux amants en Nzambe, aux Nzambe partout. Keba parce que bonzambe evandi likolo ya molimo mosantu. Molimo mosantu mutu asala molimo mosantu azana besoin ya ko utiliser babiloko musute. O nazwa mafuta oyo, o nazwa mongwa. Tilelo batu mususu bakomi ko tongola okuta pasteur pena au tongola na ba mama batu. Mais ça c'est quelle sorte ya bonzambe? C'est vraiment diabolique. Alors bien aimé, kolongwa kaka na Moïse kokoma na Jésus babenga ko bongo la motema. C'est que ça là attention parce que mokile baby. Kokota na ba bêtise te. Luka Jésus oyo avandi likolo ako sauver yo. Tango o sauver yo eza po mona bolamu. Toza na 2 Corinthiens toba ki ça moi verset je crois 2 Corinthiens 2 Corinthiens chapitre Nayango 1er tozotanga pe verset 21. 2 Corinthiens chapitre 1er le verset 21. Bien le même qu'il y a comme déjà kokoma na suka. Toza la révélation moko ozolanda yango bientôt là. 2 Corinthiens chapitre 1er le verset 21. Bible lobby et celui qui nous a fermés avec vous en Christ qui nous a oint, c'est Dieu. C'est-à-dire, celui qui nous a fermés, c'est Dieu.
mutu akoki koloba te ke aza na nzambe aussi longtemps ke aza na nzambala. Mutu kozala na nzambala elakisi ke aza na nzambe te parce que il y a des sacerdoces différents. Soit oza ya nzambala okosalela ba huile d'onction, soit oza ya Jésus okosalela Saint-Esprit. Personne ne peut te tromper que aza na molimo mosantu, mais aza na banzambala na nzoto aosalela ba mafuta. Alors pour nous, celui qui nous oint, c'est Dieu. Mais dans l'Ancien Testament, nani abandaki ko wendre batu. Ezaki nzambe te, dans l'Ancien Testament eza Moïse. C'est-à-dire lelo kokutana na mutu atangisi yo bacours biblique ti après bo finir na nzambala azwi mafuta asopeli yo yaya a détruire yo a déstabiliser yo parce que yoki wana ke ba o ba salela selon Moïse et lamba ezokanga bango na motema. C'est pourquoi yoki Bible lobi vous êtes dans l'erreur parce que oyebi ata makomite oyebi pe nguya na nzambe te yeba makomi yango idi na bala jour moko na otune na yobi papa mais okomi singa pasteur na mona baninga musu bakomi bango ba pasteur balati bango ba nzambala alobi mwana nanga nzambala eza teni Ancien Testament lelo etikala ya batu ya Satan mutu alingi azwa nguya na nzambe aokangama na Saint-Esprit akolata Jésus Christ. C'est pourquoi ozoa komona na Romains chapitre 13 le verset 14 parce que Romains chapitre 13, le verset 14. Bible elobi, les magistrats et serviteurs de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée. Étant serviteur de Dieu, pour exercer la vengeance et punir les mal. Bien aimé, et que osa attaché à Jésus, lobby punition moko ekolandayo, tu seras puni. Tu seras puni. Alors, mouton osa semble à Jésus, à osala comment? Ndomoni 14 à lobby, mais revêtez-vous de Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ce convoitise. Revêtez-vous du Seigneur Jésus. Dans l'Ancien Testament, baza kolata nzambala. Mais dans le Nouveau Testament, tozolata Jésus. C'est pourquoi, bien aimé dans le Seigneur, quand on voit que eloko ebimi ya ke réveil, nini elamuki? Parce que Jésus a la quitté. Ala la kapete. Bible lobi tango yo batisami oyambi Jésus. Yo longwe Jésus a commis ko travailler katina yo. C'est-à-dire, on a vivre les Jésus. Jésus wana la kate. C'est que nini elamuki. Ah, on comprend que les gens ont comme magique et la mouki. C'est que sorcellerie et koti. Yango mona, au lieu batika Bible, basimbika Bible na maboko, mais ba recourir na sacerdoce ya kala. Parce que kunande esika bonganga eza, bonganga ya Satan. C'est-à-dire, tant que kailoko ke réveil, Jésus a la quitté pour la mukalelo. Yo peta okomi mondimi. Jésus ndi akoti kati na yo. C'est que yo pe okola mukate, ola muka déjà pour Jésus à la muka. Mais ni nezo la muka, eza pouvoir magique nde batu bakoti si la muki. Yango mona ke amour ezate, oya komona ke mutu azana facilité à kosala muninga mabe, o mona ke mutu azana facilité à tout faire à cause ya kozwa mbongo. Or mbongo, l'argent n'est pas une bénédiction. Lelo okuta bato yo baza na ba système ya banzambala o baza basé surtout ka likolo mbongo kende ata po ayamba yo ifo mbongo pour apesa wata ma prière il faut mbongo mais Jésus a lobi ozi gratuitement et ça fait gratuitement et comme ya bambongo comment? Alors vous comprenez là qu'ils ont leur Dieu qui est le ventre. Bazana facilité à kosala muninga mabe kaka pour récupérer mbongo. Alors zamo na nzambe ba ki apostasie de Jésus mi batela parce que bientôt là tozokota na enlèvement. Bien aimé, bientôt enlèvement à Yerusalem. Parce que talaka aneto komi 2023. 2023, on s'engage 2 na 2, 4 plus 3, 7. C'est déjà le 7e jour. Il n'y aura pas de 8e jour. Alors, le corps est comme déjà le 7e jour, bien aimé. N'habitez peut-être tous à 4 heures, tous à 5 heures. Bientôt, Jésus revient. Enlèvement au Salema. Alors, dans le système au Zana Yango, il y a pas huile. Au Yokiwana que. Muto asale la mafuta, Jésus a disparaître petit à petit na vie na ye. Aotika la kaka na vie de prière et prière ango. Ba mazise pe ba prière ka. Mon de culte peut pas prier. Alors, quel est ce Dieu que tu pries?
pour les bakozo sambela nzambe à likolo. Il faut osala juste kaka na le nom de Jésus. En dehors du nom de Jésus, aidi na bala oyaza papa nanga alakisa kingelo musute. Yango église soko yelelo. Okuta nzambe azo travailler, batu bazo mona babikamo. Lelo tokoti na manki na église parce que bazan nzambala na maboko, baza mafuta na maboko. Jésus aza kunate. C'est pourquoi aza na facilité ya kozwa nguya moko ya libebi et koti na église. Et aujourd'hui, tiki église ezo fonctionner bongo parce que biso moko te permettre milimo wana ya mabe et koti etondi yaya nanga ozamwana na nzambe na ki collection lelo kaka ke motema na yo ezwa makoki ya kosambela nzambe alola akota na vie na yo pe bolamu elanda yo. Bientôt le Seigneur revient. Comme le Seigneur revient bientôt na ki koyebisa yo na ndenge olanda biso wana ke ozamwana na nzambe. Ne donnez pas accès au diable. Le diable c'est qui? Le diable c'est tout esprit. Oyo ya kokosa yo. Et donc même yo divinité oyo et en dehors ya nom ya Jésus et bakisela quelque chose mususu. Jésus atambolaki na ba disciple na ye na moni esikate o sa la bango banzambala. C'est-à-dire nzambala eza bateni ya Moïse eza ancien sacerdoce. Lelo mutakoye bisote kaza na molimo mosantu mais osa la mafuta. Parce que mafuta eza biloko ya Ancien Testament oyo Moïse asalelaki. Lelo tozo salela Saint-Esprit parce que yende toza na kati na ye. Alors nzambe oyo atindi olanda biso azana besoin mona bolingi olanda révélation oyo apesaki mosali na ye pona oyo etali monde tozo kende lelo. C'est pourquoi olanda biso zala toujours branché. Je crois numéro na biso wana ezo sillonné wana. Ceux qui ont besoin d'être en contact avec Nabiso, et dans la prière, nous allons prier pour vous parce que la main de Dieu est partout et tambolaka. Alors, nous avons dit que ce n'est pas pour rien. Landa révélation, que douter na yangote, qu'on dit ma paix yangote, mais sambela. Tout Nzambe, c'est quoi ça? Est-ce que vrai ou faux? Nzambe wanaza. Si réellement vous avez yépé à révéler parce que biloko abana na batu apesa na bana na mbwate. C'est pourquoi il y a des choses oh lelo ceux qui bangi batu na révélation nzambe alobini bali na kaba yebise que non nzambe alobi lobi mokili ko bonga lobi mokili etika la ko bonga sute neto kende wana petit à petit jusqu'à na lola enlèvement et salemi. Quand attendre que ata lelo bo sali ba élection oh to sala to tia oh bo pa ko bongisa mokili. Le monde tend déjà à sa fin. Alors faites attention, yo pose un bongo et ça que il faut sambela. Déjà na kati no bongo eza. C'est pourquoi landa révélation oyo. Toyambi papa na biso Joseph. Toyambi papa na biso Joseph pour toyoka un peu nzambe alobi nini par rapport à révélation oyo ya PC. Bonjour papa Joseph. Bonjour papa. Merci papa ko pesa nga sous parole pour na kolobana tina na message oyo. Nzambe atali sakinga pour na kolobana libota na ye. C'était juste le 3 janvier 2021. Na lotaki na zaki na balabala ko tambola. Ndenge na ndako tambola la monaki terrain moko ya football ezaki en plein air. Alors on a poussé na ki pembe na terrain na kota la match. Pendant que na kota la match équipe moko rataki bi alors epesa nga 50 na kota sous match té na continuer chemin nanga. Nazo kende na liboso na monaki supermarché. Ya munene ya kitoko na bifona kota na supermarché wana ne ba nini o baza koteka. Pendant que na ko pusana na monaki jeep mo ya la police ekangaki bato elekaki pembeni na ngana mabele na monaki deux policières nde balobi na bato bazaki na jeep bato babuki mibeko place na bango eza na prison ndenge jeep elekaki na ndenge pe la policière wana balekaki ngai objectif elelaka ke na kota na supermarché nazo pusana pona ke na supermarché na monaki camion moko monene etelemaki pembeni na nga ebengi ngai elobi na ngai na mata tango na mati na kati ya camion na mataki na côté na kati na vendre juste la carrosserie natali na kati ya camion na monaki 3 personnes na kati ya camion na monaki frère Willy Ngonda oazaki chantre kufa asimbaki bible atelemaka fixe na kati ya motuka na kwa na monaki ba frère mibale nde na yoki frère Patrice frère Willy alobi apesi départ camion kende to kendaki minato to talaki trajet moko ya mulai to arrivé que to comme nesika moko alobi to komi to kita. Tant que tu as l'acceptation le pan, on a qui est dans le pan wana. Tant que tu as le pan, on peut te compter la carte le pan juste dans le portail. Na mon frère Patrice Ngoy Mousso kwa uti na le pan wango abimi na libanda.
donc biso na frère Patrice to suka na porteur wana frère Patrice akomo lo bana biso nazala message fallait na lo bana bino mais ngai te nazala message fallait na lo bana bino tout justement mtakoloba message wana ye wana pendant kazo baso ye wana to tala botomoni maman moko azo na mwana moko mke ya mwasi tant ba komeska to zalaki mwana ana zui maloba abandi koloba repentez-vous 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 acceptez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Ne l'acceptez pas comme Seigneur et Sauveur. Je dis bien, ne l'acceptez pas comme Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Les temps sont finis. Les temps sont finis. Je dis bien, les temps sont finis. 2025 ne passera pas. Les temps sont finis. 2025 ne passera pas. Abandonnez sous le message de Goloba. Repentez-vous. Repentez-vous. Acceptez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Ne l'acceptez pas comme Seigneur et Sauveur. Les temps sont finis. Les temps sont finis. 2025 ne passera pas. Pendant que je suis na bandi kolela na kanyemi su na zolela tango na ko fongola misu mama wana na mwana bazala ki lisusu te nde frère William zo maloba lobi boyo ki les temps sont finis boke ne koyebisa batu na boke ne koyebisa batu message oyo tango azoloba lisusu esalinga kobanga na zolela na fongoli misu be frère William na frère Patrice ba su bazala kite na ko tika na ba frère mibale wana na bi na ba to sala ka service sur la tini biso to sala to bimaki na ba balabala to zoloba. Repentez-vous, repentez-vous, acceptez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Tout ça qu'on répétait quand même parole au moins dans l'obaki. Na moni batu bazako ya ebele, tout ça la service. Et pour arriver tu comme on est comme on a moni deux fils indien à batu. Na comme on a deux fils indien à batu. Na deux fils indien à batu na monaki. Na film sous batu bazo ya bazo le belo côté bazo star bazo yambaka ka Jésus-Christ. Mais na film sous na ki batu bazo ba biso pe to ko yamba yesu kolope mobikis. Ko yambisa biso yesu lokola kolope mobikisité. Tant na ko tala batango ezalaki ba detenu bato na monaki bakangaki na jipa la police. Ba mo pe ba bi ko yamba yesu kolope mobikis. To ça qui peut service na bango esilaki en dehors ya deux fils indiens na moni groupe ya ba jeunes. Na groupe ba jeune na yoki jeune garçon moko loba Jésus-Christ écoute aloba ki ayebi mokolote ayebi ngongate yozo ba 2025 ekolekate alors ngana ba kezali ngate mtu nazoloba ngana zo transmettre kaka message ba pesi ngai na loba ndenge ezalaki na tango Noé ndenge pe kozala na tango oyo alors ezalaki réponse na pesa ki jeune garçon wana nde na yebisa ba frère mibale tozaki na bango soki tokotambola na balabala bato nyonso bakozala informé te ekozala malamu tokende na média pour que tout le monde azala informé. Pendant que tu as kende ndoto esukaki wana na lamuki na vie normale nazaki mutaliboso na redouter na message yango parce que ngane dans un message nazaki obligé à koloba ngo kaka na bandi koloba message on a bato comme na mutazo ndima oui ta eza susu te basi na nosto zo mona kokokisama mais mutu pandi mais espace ya temps oyo azaki na doute mutu ça et quoi arrivé le 11 décembre 2021 na kolota nazo sala toujours service ya première songe. Na lito na nga droite na ko mongongo lobi na nga cette date est juste pongi na nga katana ki wana ndoto pesi la ki wana na remercier le Seigneur pour la confirmer ka message na ye pour la kolongola nga na doute nde na komeki siko koloba message oyo nazo ba message on na ba wenze nazo ba message on na ba YouTube na ba télévision na ba radio nazo ba message oyo na message on za batali si batu misato azotali sa batali boso o batala focaliser na ba jeu o eza sportif donc bato baza distrait balongo na distraction ba ya epai na ye okomona mutu akozwa journée mobimba azwi tanios na makambo etalika makambo bale ba geste sportif ay ba star ay bi équipe ay ba makambo nyonso bala yebi mais kotanga la Bible azana tante ko sambela azana tante ko partager même parole na bande ko azana tante nzamba zo benga bato na ba distrait parce que temps ezali sous te abi ba ya epai na ye bato mi bale ezali bato mis na ngana fixé vers le monde bato mingi bato tala mokili na place atala na nuye so atala na mokili tango atala na mokili atala na musuni kolia na ye kolata na ye akovivre ndenge nini akotambola ndenge nini ah Bible zo ba so totalela Yesu totala mokilité bato mi sato bazali bato bazo demeurer dans le péché bazo demeurer dans le péché dans bato bakangaki ba prisonnier bazo demeurer dans le péché comment tozo mona ba occultiste tozo mona ba féticheur tozo mona ba homosexuel ba sorcier ba voleur ba calomniateur
toute sorte ya bato baza komema lisumu conscient ou inconscient nzambe azotalisaki bato wana baza na kati ya prison aponi mutu te mpo alobaki naponi catégorie ya bato boye baya epai na nga abengi bato nyonso alobi baya epai na ye base repentir bayamba ye kolo mpe mobikisi alobi toyamba ye kolo mpe mobikisi. Jésus-Christ n'est pas comme Seigneur, Jésus-Christ n'est pas comme Sauveur, Jésus-Christ il est Seigneur, il est Sauveur. Oui, le bayambisaki biso sur lokola kolo bayambisaki biso sur lokola mobikisi mais ya alobi toya epai na ye to se repentir toyamba ye kolo mpe mobikisi. Mais bien aimé ntango oyoki message oyo nakoloba na yo te ke ndima message oyo toboya message oyo oza moto okozala badoute mais prier tuna nzambe tuna volonté ya nzambe est ce que message oyo vraiment uti epai na yo nzambe aza juste ataka nsima maloba ne mpona koloba kokokisa akotalisa yo ke wi soki euti epai na ye akotalisa mpe wi soki euti epai na ye te. Alors yo moto ozoyoka prépare-toi à la rencontre de ton Dieu parce qu'il a dit les temps sont finis, les temps sont finis. Yo yoki message oyo kogarde yango mpona yo moko te yebisa mpe na baninga parce que ntango eza lisusu te alingi biso yango aza kosala aza kobenga biso kaka tozonga na se na makolo na ye ndeko na ngai oyoki message oyo kokanga motema te yamba yesu kolo mpe mobikisi. Merci ezalaki ndeko na bino Joseph. Oui, je crois, Olandi message, merci Papa Joseph Nzamba Pambolayo. Partout Olandi, c'est que raisonner sur Yango, travailler aussi sur Yango, et Bola Mounanzambe et quoi accompagner. Dis-moi un message qui est temps et souté. Message est précisé que 2025 est le kate. Alors, aux Olanda biso, kozala nakati ya ba distraction te. Kokota na biloko te oh kuna baloba ki boy oh pasteur boy asala ki boy oh pasteur nyoso ane eza mouvement ya komemona apostasie po olongola foi kati na yo. Alors outaki kolanda je crois Nzambe apamboli yo loboko na Nzambe etambola na yo elongo na kombo na Yesu to sambeli. Merci Yesu. Pambola nyoso balandi ba pambolama o pe ba ko partager ba pambolama loboko na we sala de façon que moko na biso tango zoya kolongola biso na mokili ensemble to longo bongo lokumu kozongela yo na kombo na Yesu Christ. Amen. Amen. Merci, bye. Tuyambi papa na biso Joseph poto yoka un peu Nzambe alobi nini par rapport ya révélation oyo ya pesi. Bonjour Papa Joseph. Bonjour Papa. Merci Papa kopesanga sous parole pour na koloba tina na message oyo Nzambe atalisaki nga pour na koloba na libota na ye. C'était juste le 3 janvier 2021. Na lotaki na zaki na balabala kotambola. Ndenge na ndako tambola la monaki terrain moko ya football ezaki en plein air. Alors on a poussé na ki pembeni na terrain na kotala match. Pendant que na kotala match équipe moko rataki bi alors epesa nga 50 na kotala sous match te. Na continuer chemin nanga nazo kende na liboso na monaki supermarché ya munene ya kitoko na bifona kota na supermarché wana na ba nini o baza koteka pendant que na banda ko pusana na monaki jeep mo ya la police ekangaki bato elekaki pembeni nanga na mabele na monaki des policières nde balobi na bato bazaki na jeep bato babuki mibeko place na bango eza na prison ndenge jeep elekaki na ndenge la policière wana balekaki ngai objectif elelaka ke na kota na supermarché nazo poussa la pona ke na supermarché na mona camion moko monene etelemaki pembeni na nga ebengi ngai elobi na ngai na mata ntango na mati na kati ya camion na mataki na kota na kati na vanda juste eka na carrosserie natali na kati ya camion na monaki 3 personnes na kati ya camion na monaki frère Willy Ngonda oazaki chantre akufa asimbaki bible atelemaki afixe na kati ya motuka na kwa na monaki ba frère mibale nde na yoki frère Patrice frère Willy alobi apesi départ camion kende to kendaki miza to talaki trajet moko ya mulai to arrivé que to comme nesika moko alobi to komi to kita tant to zo kita zo l'acception le pango moko abito zo kena le pango wana tant to komi na le pango poto kota la kata le pango juste na portail na moni frère Patrice Ngoy Musoko awuti na le pango ngo abimi na libanda donc biso na frère Patrice to suka na portail wana frère Patrice akomo lo bana biso nazala message faye na lo bana bino mais ngai te abinazala message faye na lo bana bino tout justement mtakoloba message wana ye wana pendant kazo baso ye wana totala botomoni mama moko azala mwana moko mke ya mwasi tant bakomi esika tozalaki mwana wana azwi maloba abandi koloba repentez-vous 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 acceptez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur acceptez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur ne l'acceptez pas comme Seigneur et Sauveur. Je dis bien, ne l'acceptez pas comme Seigneur et Sauveur. Acceptez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Les temps sont finis.
Les temps sont finis. Je dis bien, les temps sont finis. 2025 ne passera pas. Les temps sont finis. 2025 ne passera pas. Abandonnez sous message de Goloba. Repentez-vous. Repentez-vous, acceptez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Ne l'acceptez pas comme Seigneur et Sauveur. Les temps sont finis. Les temps sont finis. 2025 ne passera pas. Pendant que Zol Baba Loba, on a escalé dans qui malil. Na bandi kolela. Na kanyemi sou nazolela. Tant on a fongola misu, maman on a la mwana bazala qui li sous-souté. Deux frères William Zomaloba lobi boyo qui les temps sont finis. Donc ne goyeb sabatu message oyo. Tant azoloba lisusu esalinga kobanga nazolela na fongoli misu frère Willy na frère Patrice ba osu bazala kité na ego tika na ba frère mibale wana na bina ba onto sala ka service la tindi biso to sala to bimaki na ba balabala to zoloba. Repentez-vous, repentez-vous, acceptez Jésus-Christ Seigneur et Sauveur. Tous ça qu'on répétait quand même parole au moins na lobaki. Na moni batu bazako ya ebele, tout ça la service. Et pour arriver tu comme on esika moko na moni deux fils indiens ya batu. Na comme on a deux fils indiens ya batu. Na deux fils indiens ya batu na monaki na film mususu batu bazoya bazolo belo côté bazo yambaka ka Jésus-Christ. Mais na film mususu na ki batu bazolo ba biso pe to ko yamba Yesu kolope mobikisi. Ko yambisa biso Yesu lokola kolope mobikisi te. Ta on a ko tala batango ezalaki ba detenu bato na monaki bakangaki na jipa la police. Ba mpe ba biba ko yamba Yesu kolope mobikisi. To ça ki pe service na bango esilaki en dehors ya deux fils indiens na moni groupe ya ba jeunes. Na groupe ya jeune na yoki jeune garçon moko loba Jésus Christ écoute loba ki ayebi mokolote ayebi ngongate yo zo ba 2025 ekolekate alors ngana ba kezali ngate mtu nazoloba ngana zo transmettre kaka message ba pesi ngai na loba ndenge ezalaki na tango Noé ndenge pe kozala na tango oyo alors ezalaki réponse na pesa jeune garçon wana nde la pesa ba frère mbeto zaki na bango soki to kotambola na balabala ba tous ba kozala informer te et kozala malamu to ke na média pour que tout le monde azala informé. Pendant que tu es tambo, tu es kende, notre soukaki wana. La lamuki na vie normale, nazaki mutaliboso na redouter la message parce que ngane dans un message, nazaki obligé à kolobango kaka. Na bandi koloba message on a bato. Comment la mutazo ndi ma oui ta eza sous te, ba si nena stozo mona kokokisamba. Mais mutu pas ndi mais espace ya temps oyo azaki na doute. Mutu ça et quoi arrivé le 11 décembre 2021, na kolota nazo sala toujours service ya première songe. Na lito na nga droite na ko mongongo lobi na nga cette date est juste pongi na nga katana ki wana ndoto pesi la ki wana na remercier le Seigneur pour la confirmer ka message na ye pour la kolongola nga na doute nde na komaki siko koloba message oyo nazo ba message on na ba wenze nazo ba message on na ba YouTube na ba télévision na ba radio nazo ba message oyo na message on nzamba talisi batu misato azo talisa batali boso o batala focaliser na ba jeu o eza sportif donc bato baza distrait balongo na distraction baya epai na ye okomona moto akozwa journée mobimba azwi tanios na makambo etalika makambo bale ba geste sportif ayi ba star ayi ba équipe ayi ba makambo nyonso abala yebi mais kotanga bible aza na tante kosambela aza na tante ko partager même parole na bandeko aza na tante nzambe azobenga bato na ba distrait parce que temps eza lisusu te abi baya epai na ye bato mibale ezali bato miso na bango na fixé vers le monde bato mingi bazotala mokili na place atala nanu yesu azotala nanu mokili ntango azotala nanu mokili azotala nanu mosuni kolia na ye kolata na ye akovivre ndenge nini akotambola ndenge nini bible ezoba biso totalela yesu totala mokili te bato ya misato bazali bato oyo bazodemeurer dans le péché oyo bazodemeurer dans le péché eza bato oyo bakangaki baprisonnier bazodemeurer dans le péché comment tozomona baoccultiste tozomona baféticheur tozomona homosexuel, sorcier, voleur, calomniateur, toute sorte il y a bateau baza comme malisumu conscient ou inconscient. Nzamba do talista ke bato la baza dans la carte ya prison. Aponi mutute pa la na poni catégorie ya bato be baya epai nanga. Abengi bato nyo sarbi baya epai na ye. Ba se repentir baya mbaye kolope mobikis. Alobito ya mbaye kolope mobikis. Jésus-Christ n'est pas comme Seigneur. Jésus-Christ n'est pas comme Sauveur. Jésus-Christ il est Seigneur, il est Sauveur. Oui, l'autre bayambisa ki biso sur lokola kolo. Bayambisa ki biso sur lokola mobikis. Mais ya lobito ya pa ina ito se repentir to ya mbaye kolope mobikis. Mais bien aimé tango yoki message oyo. Na koloba na ote ke ndima message oyo to boya message oyo. Oza muto koza la ba doute mais priez.
tuna nzambe tuna volonté ya nzambe est-ce que message oyo vraiment uti epai na yo nzambe azajilisaka nsima maloba ne mpona koloba kokokisa akotalisa oke wi soki euti epai na ye akotalisa mpe wi soki euti epai na ye te alors yo moto ozoyoka prépare-toi à la rencontre de ton Dieu parce qu'il a dit les temps sont finis yo yoki message oyo kogarde yango mpona yo moko te yebisa mpe na baninga parce que ntango eza lisusu te alingi biso yango aza kobenga biso kaka tozonga na se na makolo na ye ndeko na ngai yoyoki message oyo kokanga motema te yamba yesu kolo mpe mobikisi. Merci ezalaki ndeko na bino Joseph. Oui, je crois Olandi message. Merci Papa Joseph Nzamba Pambolayo. Partout Olandi, c'est que raisonner sur Yango, travailler aussi sur Yango et Bola Mounanzambe et quoi accompagner. Dis-moi un message qui est temps et sauté. Message est précisé que 2025 est le kate. Alors, Ozolanda biso kozala nakati ya ba distraction te. Kokota na biloko te kuna balobaki boy pasteur boy asalaki boy pasteur nyoso ane eza mouvement ya commémorer apostasie po olongola foi kati na yo. Alors outaki kolanda je crois Nzambe apamboli yo loboko na Nzambe etambola na yo elongo na kombo na Yesu to sambeli. Merci Yesu. Pambola nyoso balandi ba pambolama ope ba partager ba pambolama loboko na we sala de façon que moko na biso tango zoya kolongola biso na mokili ensemble to longo bongo lokumu kozongela yo na kombo na Yesu Kristo. Amen. Amen. Merci, bye.